الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أرسل إلينا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله، فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، فاتقوه على الحق وكونوا من عباد الله الصالحين. Baumbu yakulu zambi nazaliko pesa bine konsea yambo bubanga Allah bobanga ye bobangi ya solo bozala pamie baumbu ya nzambe ya solo bozala musika ya désobéissance pote tumbu ya nzambe yake alikola bato bayebi bazaliko sala contraire na mayo bayebi nzambe obatela biso ocha biso chaque fois nanzela na ya semba. أيها المسلمون فاعلموا أن هناك شيئا يحدث داخل بيتك الآن. baungu nzambe esengili oyebake ezana maye zalikoleka katikati bandaku na bino yaturudu rizq qabla an yadkhula ezaliko bengana riziki ya kolo nzambe avant que riziki kota. Laysa sihran wa laysa hasadan, mayango ezaliko bengana rizq ezali bondokite ezali pe lukuniate bal ashiya taf'alha anta binafsika wa ta'lam. Ezali maye yomoko ozaliko sala yomoko na kati na ndaku ozaliko yebate. Wa kathiri minan nasi yatba'una wa ya'maluna wa yatba'una wa yantabuna. Ezana ke batu ebele bazaliko sala travail misala ya koluka rizqi, azaliko bundana, azaliko sala effort, azaliko sala, azaliko lemba pre koluka rizqi na yena souffrance pe azaliko yana rizqi wana, walakin la yarawna thamaratan ta'abihim. Mais résultat o ya wuti ko sale fo bona rizqi na ye na kat na ndaku azomona fruit mokote, azomona développement mokote, azomona toujours régression kokita na se. Wa anna sababa fi aghlab al ahyan laysa fi al amal wala fi al hadh. Cause oyo zaliko mona difficulté wala peut-être ezana ngope musala te wuti ko sala to eza kozanga chance eza wana te peut-être yokat. Al baytu fil islami laysa mujarrad mabni. L'islam na ndaku na kat na islam elingo la satene ntotongi ya mo. Wal baytu kiyanu ruhil wahi. Ndaku ezali esprit o efani na kat na ndaku maenyoso ezaliko existe na kat na ndaku ma yuqalu fihi ma yoto zaliko loba na kati na ndaku ne yango ezaliko constituer ndaku min al aqwal na maloba to zaliko loba na kati na ndaku wa ma yafalu fihi na ma to zaliko sana kati na ndaku ezaliko constituer ndaku wa ma yudkhalu ilayhi nama yenyoso to zaliko kosa na kati na ndaku ozaliko hotel banda tanga kodi na ndaku
na maloba tozali koloba na ba atozali kosala na ndako bamire ezali koexiste bazali koobserve bazali komona bazali koyoka nyonso ezali koloba na kati na ndako. Kullu dhalika yu'tharu ala ma yudkhiluhu min rizqi wa min barakati. Mai nyonso tozali kosala na ndako koloba kosala ba acte na tozali kokotisa na kati na yango ezali cause ya riziki ekota na kati na ndako ezali pe cause ya riziki ebima na kati na ndako. Wa fi hadhihi alkhutba alyawm natahadathu qalilan an asbabi haqiqiyati tudradu albarakatu warizqi min albuyuti wastami'u biqalbi maftuh. Lelo nde tozali kolobela cause principale o ezali kolongola riziki na kati na ndako ezali kobimisa riziki na kati na ndako ezali kopesa ndako pasi esenge na biso tocha matoyi toyoka bien peut-être tosalela kayango toyebaka te. Asababu al-awwal, première cause, al-kalamu sayyi'u dakhilul bayt. Maloba nyonso ya mbindo ya mabe na kati na ndako. Maloba nyonso oyo ezali mabe oyo nzambe azosepela nango te na ndako yango ezali pamba cause oyo ezali kobimisa riziki na kati na ndako. Awwalu sabab wa ashaddu asbab atharan fi taradi barakati min al-ud. Première cause waliko tanga ezali très difficile ezali makasi yango ezali principal cause ya kubimisa riziki na kati na ndako. Fihi al-kalamu naw'ani yawmiya. Ezala maloba mibale chaque jour tolobaka na kati na ndako nde maloba wana ezali très dangereux nde ezali kubimisa bénédiction baraka riziki na kati na ndako. Al-awwal yali boso min kalami shaqwa daimatun min ar-rizqi haythu yatahawwalu al-hadith al-yawm fi al-bayti mustamir. Eza maloba o chaque fois mutu azali kokude na kati na ndako. Ozali papa, ozali mama, ozali mwana, ozali koexiste na kati na ndako wana. Maloba o nyonso ozali koloba ya mabe, ozali ko se monke, to ozali ko critiquer Allah, to ozali koloba ya Allah na maloba mabe, nde chaque jour batoloba yango ezali continuel. Nde parmi maloba yango ezali ko biengana riziki ma indana ma yakfi. Tozali loko moko te na ndako na biso bolle tozali koliese kokisa biso te le tolie bien te le boye boye tozala difficulté ozoloba epai ya nani? Allahu huwa raziqu likulli shay. Sa obosa na kenzambe nazali mopezi ya mai nyonso o tozali kofira kati na mayo zina kati na ndako na yo ezala ya muke ezala ya mingi fa'alayka bishukrina. Esengi na yo kaka oremercier nzambe yenda lingeli yo bolamu wana yenda lingeli yo zwa ya muke wana yenda lingi ezala bongo na ndako na yo poko zo bude nzambe ozo dude nzambe osala defina Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha al-kalamu wahdahu yutridu ma baqiya min barakati. Maloba oyo ndezo bimisa sikoyo baraka oza na kati na ndako ezali ko bima. Qala Allah ta'ala zamalo ibn Qura la in shakartum la azidannakum. Zamalobi soki bo remercier ye bolobi alhamdulillah. Ezali bele ezali ya mukelo banzambe alhamdulillah. Tangu yo remercier reconnaître Allah alobi nakobakisela bino. Ila kisi akolongola malembe pauvreté akokoza nini baraka riziki mapamboli na kati na ndako. Al-ayatu wadiha, verset ali clair na batamaele ba comprendre que ya solo quelle que soit difficulté quelle que soit bonheur na kati na ndako il faut na pesa nini ya malamu pona Allah asepela.
waman ankara shukura Allahi tabaraka wa taala falahu uquba. Moto siku yako boya kondima koremese nzambe na oya pesie abani ko bude azali ko loba ebele na katna ndaku ngaba difficulté ngai nena zoko ozwate tala nga passe lelo kutna lena difficulté tala bana malade zoko ko traiter bango beaucoup de paroles. Nzamba lobi na batu wana mazana difficulté bazana punition ya nzamba. Nzamba lobi wala in kafartum inna adhabi la shadid. Nzamba lobi soki bosali kufuru bondimi o ngana pesi binote boye bake tumu na ngai kozala kama kasi na kati na kozi ya nini maloba na kati na ndako weze kusebisa nzambe te. Wa min al-uqubati bil ihlaki wal fakri wal khawf. Pamia betumbo nzamba ko pesa yo buntu zali ko loba mingi na kati na ndako. Nzamba ko pesa yo crainte. Maladi ikokota la ndako zobanga na sana mkomo te. Bana bakokufa, mwasa bakokufa, tongo moko na bakokufa. Crainte ezali na nko nzambe nda koti sipo zali ko kudeye. Pauvreté ya kokota mona nko. Po yo zali ko bude, maye nzamba zali ko pesa yo. Pe nzamba ko pesa réponse na ko. Qala Allah Ta'ala wa daraba Allahu mathalan qaryatan. Nzamba pesi biso exemple mboka moko kanat aminatan mutmainatan. Bazalaki na sécurité, bazalaki na paix, bazalaki na kimya. Yaatiha rizquha ragadan min kulli makanin. Bazalaki na riziki na mboka wana bozwi mapambo liebele za kuta tous les 4 points. Bazalaki na sécurité ya bomoto, bazalaki na sécurité ya vie na maboko mbongo. Bazalaki ko vivre bien. Nzamba lobi fa kafarat. Baboyi ko remercier nzamba. Babude, babani masumu, désordre na kati na mboka bi an'amila na faveur nzamba pesa ibango ba reconnaître ya mote. Fa adhaqaha Allahu libasal ju'i. Nzambe akitili bango difficulté alongoli bonheur nyonso. Apesi bango difficulté nzala bonyoka bi maladi na kati na mboka wal khawf na crainte ya kozanga sécurité ya kozanga mayigosunga ka bango na tango difficulté. Bima kanu na mai o bazalaki nango yasnaun bazalaki kosala minal ma'asiyati bamia masumu ba désobéissance ba kotisi yango baboyi ko remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nzamba pesaki bango pasi difficulté le corona yango. Min asbabi daf'il uqubat. Si vous ato tangi to comprendre cause ya difficulté, comment to combattre ya difficulté ya maloba. Bishukuri wa ni'mati llahi tabaraka wa ta'ala wal kalamu tayyib. To combattre mo kaka chaque fois to remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Citation nyonso kuta na vie doba alhamdulillah. Mainiso aliko kota na ndako aliko santina kat na ndako doba toujours alhamdulillah. Kundima liboso ezali ko ute pa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kalamu tayyib. Bimisa kama loba kitoko ata olungo freiner yango. Il faut lungo freiner kanisa ke oyo na naloba ego mimina ngai difficulté. Ote nzamba na Qur'an ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nzamba na kati na Qur'an bino ne bondimil Allah. Bondimil nzambe na mainyosa kali kusala. Bondimil na circonstance nyosa ko pesa yo. Nzamba lobi bobanga ye tosa oya zali ko pesa yo. Ezala ya muke eza mingi tosa banga ye respecter Allah subhanahu wa ta'ala. Pe alobi nini wa qulu qawlan sadida. Simana ngolo baka alhamdulillah. Loba kama loba kitoko oyo ko cha tranquillité na kati na ndako ko sabarka na kati na ndako. Thania min al kalam. Yami bale pa nyama loba na kati na ndako ya danger. Al kalamul jarihu. Kalamu maloba weza liko blesse mutu. Maloba weza liko finga mutu.
maloba oyo ezali kopesa pasi mutu soki ayoki yango baina ahli albayt, entre bino na bino na ndako. Attention, ezala mwasi kofinga ye te, koloba maloba mabe te, loba kaka malamu. Ezala bana, quelle que soit difficulté, quelle que soit erreur, bimisa malamu, bimisa mabe te, kofinga te, quel que soit le cas. Haythu tukthiru alkalimati allati tuhinu wasabbu washatam. Chaque fois que bimisa maloba nakoloba ngote boyebi ya mabe, ya kofinga, ya ko maltraiter bana, ko maltraiter mobali, ko maltraiter tuwana na kati na ndaku, bana na bana bitumba kozwana maloba mabe na kati na ndaku, watukallil watujirihi, ezali kolembisa baraka na ndaku, ezali kokisa niveau ya ndaku. Albaytu alladhi tukthiru fihi aljarh tusbihu baytan qaridatan linyamati llahi tabaraka. Ndako ebimisaka maloba entre bango na bango, kofinga na koswana desordre, ezali kobota nini difficulté na ndako, ezali kobenga na baraka na kati na ndako. Alkalamu jarihu yazrahu dwaghinatan, maloba mabe entre batu na kati na ndako ebota kanini en. Papa, attention na bana. Yo musala na yo koloba na linga ka intel, na tika ka intel, na soutena ka intel, bazoko mona na misu, epesa ka en entre bana na bana. Attention ko maltraiter mwasi, bazaba être faible, epesa ka en na ndako. Ako travailler yo na mabe e kuzwaka yo. Attention, attention. Tosa Allah tambola na ndako, diriger bana, ba mema toujours barka na kati na ndako. Wayahdimul mawadda wa rahma, ezali ko détruire bolingo na kati na ndako, ezali ko détruire mawa ante batu na ndako bango na bango, eko koma na mwana oyo eleki azolobisa mwana oyo te, suka nango bazali ko bunda desordre, nyonso ezali ko kimisa baraka na kati na ndako. Wa rahma allati amaraha Allah tabaraka wa taala fil alakati al-usriya, nzambare ko ache baka na kati na ndaku, ezala komi relation na kati na ndaku, pote barke ya kana kati na ndaku. Wa tahmilu zawali al-baraka, ezali ko mema baraka, ezali ko kende soki makambo ezali ko isise na kati na ndaku. Qala Allah tabaraka wa taala, nzamba lobi na kati na Qur'an, la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i, nzamba lingi kalamu ya mabete, nzamba lingi kala maloba ya kufinga na te, nzamba lingi maloba ya kotonga na te, maloba o nyonso kendo contraire ya Allah, nzamba alingi yango te. Min al-qawl, wala maloba illa man dhalama, sauf na muto basali injuste, madhlum. Madhlum ako repete maloba oyo mutalobi na ye, ako yebisango batu akofunda kaka ndenge mutalobi na ye, wala ziyada wala nuksa. Abakisa maloba te likolo na yango, pe akosela mutu makambu te, bishart eza na condition wana. Wa imma afdal alayhi al-afu, wezali très meilleur, plus meilleur na yo, olimbisa soki oyoki mabeba tonga kiyo, oyoki mabeba lobila kiyo, alhamdulillah ala kulli hal, nzambe limbisa bango zwa shash. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minati min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah alladhi hadana fi hadha dinul khair, dinu nasiha. Makomsi nyose zali Allah agidaki biso na rejo izali malamu, rejo ya conseil o izali ko guider biso na nzela sana.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله حق تقواه فإن تقوى طريقة إلى سبيلين. Tobanga Nzambe ote kubanga Nzambe ezali kumamisha banzela libali oyo ezali na bisengo na kati na saadatu dunya wa saadatu al-akhirah. Bisengo ya dunya soki obangi Nzambe wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Moto ya bangi Nzambe na kati na ndaku na ye maloba ya kitoko na kati na ndaku na ye ba acte ya kitoko na kati na ndaku na ye ba conseil ya kitoko tango zobanga Nzambe baraka zali kokota na kati na ndaku. Fa ayuha almuslimun ibadullah wa amma as-sababu thani, deuxième cause oyo ezali kolongola baraka na kati na ndaku, ihmalu dhikri wal Qur'an, négligence na kati na ndaku ya kusala dhikri kukumisa Allah, négligence na kati na ndaku ya kuzanga kutanga al-Qur'an al-Karim. As-sababu thani yu'lamu li annahu sha'ihu jiddan fi buyutina al-yawm, cause ya mibale ezali très dur ode yango ezali koreni na kati ya ndaku biso. Okokota na kati na ndako pesa nga Qur'an tanga bakeluka yango peut-être monante sans la kisike batanga ka Qur'an te okumona na kati na ndako wana jamais basala ka dhikri kokumsa Nzambe so basale faji bakilala bazongi mbango basukumsa Nzambe te basala ka ibada te. Ghiyabu dhikri wal Qur'an, uzanga kusala zikri na kutanga Qur'an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma'na wada isi bisobo na sansi azolo blakat na hadith, innal bayta alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an yattasi'u ala ahlihi, ndaku oyo batanga ka Qur'an al-Qur'an ezo panzana tina kati na ndaku mobimba tina bato basana kati na ndaku baraka ezo kwela papo. Wa tukthiru al-khair, ezali ko mema bolamu ebele. Wa tahdiru al-malaikat, ezali ko pesa presence ya ba ange na kati na ndaku. Wal malaikatu, ba ange na kati na ndaku ba mema kaka baraka benediction, ba mema kaka Nzambe limbisa bango, Nzambe salisa bango, Nzambe pesa bango tango ba ange bazali kozana kati na ndaku. Watafiru minhu shaytan, Qur'an uzali kotanga ezo bimisa satana na kati na ndaku. Mabe Qur'an ezali ko bimisa nyonso na kati na ndaku o ezali ko détruire ndaku. Wa qabil, au contraire, dhalika albayt alladhi la yudhkaru Allah fihi, au contraire ndako yo bakumisa Nzambe tena kati na yango batanga ka Qur'an tena kati na yango kal baytil kharbi allati hina tuhibu salati min albayti hina la yusmahu fihi alquran wa hina la yudhkaru Allah fihi, ndako oyo eyoga nakate Qur'an nakati na yango, ndako oyo eyoga nakate dhikr nakati na yango. Jamais mona bat bazali ko kumisa Nzambe, jamais yo ka bat bazali ko sala dua na kati na ndako wana, jamais yo ka bat bazali ko tanga Qur'an na kati na ndako wana. Is'alu anfusakum bisidqin hal fi buyutina mustafun Qur'an yuqrahu, hal tusalli fihi tatawwa, hal yusma'u fihi dhikri sabahan wa masa. Eske tuna nzoto bomi tuna, eske ndako na biso bena kusole tanga Qur'an, eske ndako na biso na kusole sala ka zikre, eske ndako na biso tongo setani zikri sabah ya tongo na poko to sala ka yango tango kara. Esa réponse iyo moko. Asababu thalith, troisième cause, al-israf
fi ta'ami, al-israfu fi ta'ami wa ihdaru ni'amillahi duna imtinani. Alhamdulillah, nzamba pesi biloko akolia, pesi bino busuya ngo. Comme nzamba pesi bino bilo bani ko kwaka. Ya eleke beto toni to kwaka israf ya mwana excès ya kosa nini ya kukwaka biloko. Ça au rendre grâce na Allah subhanahu wa ta'ala. Ça au protéger faveur nzamba pesi yo. Joa comprendre prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soki ya lambi apesa ka bavoisin po bwaka te e protéger yo kaba kome kako bwaka biloko te ndezo pesa nzambe kanda ndezo bimsa baraka niema na pesho bani ko bwaka yango faveur bolam na pesho bani ko bwaka yango kozali ko sala nini pona faveur ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallilu baraka akti wana zoko dimine baraka huwa sulukil muharram wa ma'mum wa madhmum, ezali nzela ya mabe pe nzela ya lisumu. Qala Allah ta'ala, nzamba mna kat na Quran, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu. Nzamba lobi bino bana da bozwa bulamu na bino oziana mosquée lata propre esthétique za nzoto na yo na bia nzamba pesi yo bongisa yo ozali ko yakokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Zala propre, zala parfait malamu, zala mutu ya solo. Simanzamba lobi wakulu washrabu wala tusrifu. Abibolia na odos na pesi bino. Bomela ponga ndenza na pesi bino me condition wala tusrifu bokwa kate. Bole excès na yango te comme la bino passe na to kokolia te na bwa ka biloko yango e comme na niveau wana te poti za balobe innahu la yuhibbul musrifin. Nzamba linga ka bato ba gaspia ka biloko te, nzamba linga ka te bato ba gaspia ka mbongo musane soka moni basi akomi mopao eloko moko te ye mozo lenga basi to pesa ye mozo pesa ka basi mbongo ne pona ko lenga basi haram ko gaspia mbongo na maizali inutile ezali gaspillage esegi na uye bambongo ezali passe ezali souffrance batele yango économiser yango ekomebele no bwa kaka boye tango passe ko yela kayo bana ko beta masolo na zale ko kabambongo ebele ngale na kuna souffrance muntu akoya ko sali so la place wana zate esegi na yo miyeba omikebisa. Asababu rabia ashiya'il muharrama, kozi ya suka tozali ko tange zali maezali haram na kati na ndaku na yo so kotisa na kati. Kathiru minan nasi la yatabihuna ilayhi wujud ashiyahi tadrudul malaika minal bayt. Mingi bazali na prudence de na kokotsa bloko na kati na ndaku ekimbisa ka ba ange. Jaa fil hadisi sahihi anna al malaikata la tadkhulu baytan fihi kalbun aw sura. Profeta ibn kadna hadith ndako ezana mbwa, ndako ezana ba foto ya batu ya bikeko na kati na yango ba angelu ba kota kate. Wal malaikatu hina la tadkhulu al bayt yabqa al baytu mahruman min baraka wa rahma. Soki ba angel bazalo kota na laku wana te ndako wande kotika laka interdiction ya rahma mapamboli wa baraka barizki ekoyaka te na kati na ndako wana kozi na yango mairo yo kozaki yo setik bana olengi bana mingi somba ba poupe zo pesa bana olengi bana mingi ba poupe na diva bana basakana na yango wana nyonso wana osoki misa baraka na kati na ndako. Allahumma ighfir lana innaka ghafurur rahim warhamna innaka arhamar rahimin. Allahumma antal wahhab wahab lana rizqan wasi'an wa antal wahhab. Allahumma wahab lana min ladunka rizqan wasi'an wa antal wahhab. Allahumma hab lana shukran wa antal wahhab. Allahumma hab lana
مغفرة وأنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا إنك غفور رحيم، وارحمنا واهدنا إلى صراطك المستقيم، وادخل تقوى في قلوبنا يا أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام، نرجو سلام منك، وادخل سلاما في هذا البيت، هذا البلد، سلاما قويا عزيزا بقدرتك يا أرحم الراحمين. وانصرنا نحن الدعاء إليك ونحن إليك. اللهم نور السماوات والأرض، وادخل نورا في جميع بيوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوجه بأسمائك الحسنى، الله يا رحمن يا رحيم يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا قدوس يا سلام يا حي يا حي يا حي يا حي يا قيوم يا حنان برحمتك يا عزيز. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام عليكم والحمد لله.